Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokotalisa bino vrai face to bomoto ya leader d'opposition oyo bino bozali kobenga tango nyonso Moïse. Tango mosusu ezali kaka par ignorance nde bato mingi bazali kokanisa ete na Congo tozali na Moïse moko alingi kobimisa bana ya Congo na boumbu. Nzoka nde tozali koyeba te, tozali kaka na affaire na bato oyo bazali kolinga koexploiter ba peuple pe koutilize bango na suka na yango eloko emonanaka te. Bandeko babolingo na mokili oyo nazali kozongela lisusu ngai mama Rosalie, il faut nalobaka yango tango na tango po ete bakongole mingi awa na poto bazali bato on dirait il faut kozwa ete tango ozali koloba likambo ozwi coton okangi na litoi mosusu po ete maloba ozali koloba ebima ye te po ete baza kobosa na noki. Bandeko babolingo toyebisaka bino ete Moïse azali moto oyo tango Nzambe apesaka ye mission na ye tango azwaki yango na maboko akendaki na yango tina suka pe bomoni ndenge nini asungaki bana ya Israel na lisungi ya Nzambe pe akatisi na bango mer rouge piti na ndenge bakomaki na nzela kokende malgré ye azwaki grâce wana ya kokota na terre promise te Nzambe alakisaki yango na mosika mais asalaki mission na ye na ebandeliki na suka na ndenge ya malamu. Moïse jamais atikalaki kokosa bana ya Israel. Moïse azalaki kolobela bana ya Israel kaka bosolo oyo Nzambe akolobela ye yango nda koyebisa bana na Israel. Pe Moïse jamais atikalaki kosenga bana ya Israel mosolo mpona koloba ete tuka ndenge tozo tambola na désert vraiment na lembi penza oyo azata na moi quelque chose ona bosangisa bambongo tala kaka nga leader na bino nazali awa ndenge nazabo empiaka bosangisa moi bambongo mike po ete tala kaka ndenge tozo na bimisi bino bwe ngai na Aaron tokomi na mpiaka donc nzala ya kosakana te. Batikalaki jamais kosala yango. Pe mpona ye azalaki kolakisa ete azali guide, azali kolakisa nzela na lisungi ya Nzambe pe akokendeki na mission na eti na suka malgré kanda oyo azalaki na yango na nzela nde yaki kosala ete Nzambe asilikela ye po ete aloba ete okokota te mais alakisaki ye terre promise na mosika. Bandeko babolingo na koyebisa bino sikoyo ete a partir ya lelo biso ba Congolais il faut tolongola na motu na biso ke tozalaka na ba Moïse parce que Moïse azali moto oyo ayebaka pasi ya bandeko na ye
pe azalaki kobunda pona bandeko na ye pona pasi oyo bazalaki komona pe azalaki kopesa solution na lisungi ya Nzambe. Me lelo oyo bandeko ba Moïse ya lelo bakoma nde ba Moïse ya lolombo, bakoma na bango batu ya mpiaka, bakoma kaka kobetela bato ba masolo pona kodistraire ba peuple. Me lelo oyo bandeko tokotalisa bino pourquoi tozwi lelo sujet oyo po ete tango biso tolobaka bato tango mosusu bakanisaka ete bato wana basalaka kaka makelele balobaka n'importe quoi. Me bongi tolakisa bino elongi ya bato oyo bino bozali kobenga ba Moïse po bino moko botala pona kolakisa ete na Congo toza na Moïse te, tozali nde na bafakwa pe tozali na bato bazali kodistraire biso, tozali na biso kaka na bato bazali koutilize kombo ya peuple pona koluka ba intérêt na bango personnel. Bandeko ba bolingo na koyebisa bino eloko moko nalobaka yango ntango nyonso boyebi na parti ya IDPS ezalaka na bato ya mayele ya kosakana te. Parti ya IDPS wana ezalaka na bato ya mayele oyo basimbaki lokola bamakonzi na ntango wana Mobutu azali korenie makasi pe Papa Etienne Tshisekedi travaillaki na bato oyo mpenza ya solo. Mais tango azalaki kotravaille na bato wana bato bazali kokanisa ete tozali kotravaille mpenza na moto ya solo, nzoka nde na butu moto wana azali kobongwana na ye mpona ete kokende kosolola na ye na Mobutu kolia ensemble pe kokabola mwa kopo ya masanga. Kuna na kati ya parti na ye bato bazali kobunda pe kobimisa mitoki pe bato mosusu balia bafimbu bakota ba prison babotola bango babie na bango batikala piaka. Bandeko lelo na kotalisa bino eloko moko pona kolakisa ete oyo bino bozali koloba ete Papa Etienne Tshisekedi yende Moïse yende le sauveur yende akokende kopesa biso solution na Congo ezali mabete ezali malamu. Me na kolakisa bino soki Papa Etienne Tshisekedi na babiloko ya mike azali kokoka koresir yango te. Mendeko mituna Congo mboka monene na ebele ya bato nde akoya kopesa biso vraiment vie meilleure oyo ndenge bato bazali kokanisa oyo ndenge balobaka ete makanisi ya bato ezali ya Nzambe te. Bandeko na banzi ete bato nyonso bayebaki ete Maître Mbwakiem oyo azalaki cofondateur ya IDPS, bato mingi bayebi ba Maître Mbwakiem ndenge nini babundi makasi pona parti ya IDPS lelo etelema ezwa makonzi. Tango wana Mobutu azalaki makasi me ba Maître Mbwakiem wana bango bazalaki kobunda bamoni pe bapasi kokota ba prison kolia bafimbu ya basoldat ya DSP banio kwami. Me bandeko eloko na koyebisa bino bozlanda emission oyo na bokebi nyonso botala bamakambo tokoexplike bino po boyeba ete bandeko bazali kotia biso kaka na libulu eloko ezali te pe nazali koyebisa bino ete bato bazali koluka nde intérêt na bango. Pona nini Maître Mbwakiem wana azalaki cofondateur ya IDPS bandeko batravaille makasi pe Maître Mbwakiem ayaki kotika biso akufa atika libota na ye. Bandeko moto azalaki cofondateur ya IDPS atravaille makasi depuis akufa parti ya IDPS babosa na ye. Papa Etienne Tshisekedi ye moko kutu leader ayebaka te esika nini condition nini mwasi na ye atikala na bana na ye pe libota na ye ayebaka pe te. Atikala kaka moto ya pasi mwasi na ye, atikala kaka moto oyo azali koluka vina ndenge ya pasi. Me ata membre moko ya IDPS amonani te. Tala mokolo ya 51e anniversaire ya mboka na biso, un simple Congolais a pensé na famille wana alobi nakoki kotika libota oyo boye te po ete libota oyo depuis papa oyo akufa Maître Mbwakiem oyo asalaka mingi na kati ya IDPS pe bato meme ya IDPS babosa na ye
voire même président IDPSP yebi lisusu te ke maître Mbouaké mazalaka na kati ya parti na pe libota na ye bazali ata moto moko te atalaka bango nde moto oyo simple citoyen congolais nde akendeki kotala bango pe amemi quelque bato pe na suka na yango azangaki maloba te aye koloba bandeko soki bato mosusu kutu oyo bazalaka bamembre ya IDPS te bazali kopense na bato ya boye papa oyo maître Mbouaké oyo atravaillaka makasi pe asila kotika mokili ke lelo bato mosusu bazali kokanisa bango tala ndenge bake kotala moto tala pe condition bandeko ndenge bakuteli mwasi na ye entre temps papa Etienne Tshisekedi azali kozozo bambongo wana poto sans même compenser que to sala pe moi ba enveloppe to tindela ta bato pe babundaka na IDPS zéro eloko te bon moni ndenge bato na bango bango kudu ya IDPS bazali kotikala na kati na kibo pauvre pe akufi babosani meme mwasi na ye e bongo ndeko espoir ya nini yo koya kotia oyo lobi ete papa Etienne Tshisekedi ya kobongisela biso mboka na mikolo mibale pe ete na Congo tokokoma lokola paradis na mikolo mibale nani azali kokosa bino bandeko na koloba mingi te na kosenga papa Botamba tiela biso babilili botala ndenge nini pe na kosenga bandeko botala ndenge nini cofondateur ya IDPS oyo babundaka makasi mpona IDPS oyo mobuta kangaka bango atiaka bango na baprison nyokoli bango mpona papa Etienne Tshisekedi mais tala lelo papa Etienne Tshisekedi abosani meme libota oyo ya famille oyo tala lelo bato mosusu bakomi kokende bato ya mawa bakomi nde kosomba mwa bataba na masanga mpona kokende kotala mama wana ebongo ye moko mokonzi ya IDPS mpona kolakisa bino ete ndeko bokoyeba tokolemba te tokotombola mongongo tokolakisa bino mpe tokotalisa bino mpe boyeba ndenge nini ye moko papa Etienne Tshisekedi azali kovivre nzinga na bato na ye po bino nde bakongole bozali koreve bopesi ye kombo ya Moïse pe bolobi ete ye nde akopesa solution na Congo dans l'entretemps makambo ezali koleka na parti na ye aza kokoka kozwela yango solution te pe ye moko azali kokima mbango na poto mpona kosenga bakongole bambongo ya bamabonza koloba ete ye na koliberele bino mboka mais tokomi nano wana te na kosenga na papa Botamba tiela biso babilili ebongo nsima to continuer bamasolo na biso ba image s'il vous plaît. Fini la politique spectacle ba RDC wana ezalinde maloba ya maître Patrice Joseph Lendo Mfuma l'intelligent candidat député national na Funa parce que il faut que visage ya mboka na biso ait changé. J'ai dit à l'état de juin 2011 dans le cadre ya ko fêter 51e anniversaire ya indépendance ya République démocratique du Congo azalaki awa na avenue Boyata na commune Lingwala na kati ya ministère ya prophète Boaneige pour na kopesa nzambe merci na tele ya indépendance ya mboka na biso. Simanango akitaki pour qu'on s'enrôler na discrétion nyonso pe azoki cadre directeur na ye comme un bon citoyen. Après, elongo la délégation na ye composé na Baudouin Mayola, ambassadeur ya RDC na Brésil, artiste et comédien Sonzo, Ted Mpululu, moi na Belgique, pe Selio na Mwisi Ndeko ya Paris, na quelques jeunes simana bango, batelemaki pona okende kotala famille ya moko ya bambiaka ya indépendance oyo asi akufa Vincent Mbouaké Niaroliem, cofondateur ya IDPS. Boka lokole ya maître Patrice Joseph Lendo Mfuma Limeri ya Funa. Nalobaki ete tobandi solo kosala politique na mboka oyo mpona kochanger visage ya Congo. Omoni namonaki ete ezali mawa mingi lelo papa akufaki na mosalo asali ya munene ndenge nayoki témoignage ya bamama bapoliticien nyonso ya mboka oyo babosani porte oyo. Kaka ndenge maître Patrice Joseph Lendo Limeri ya Funa auti koloba na ba élection oyo idéologie ezali kaka ya changement de visage ya RDC par la méritocratie. Bandiko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti komona ndenge nini libota ya maître Mbouaké oyo azalaki cofondateur ya IDPS ndenge nini basili ko négliger libota na ye bazali ata kotala bango te pe lelo bazali koloba ete papa Etienne Tshisekedi nde moto akomemela ba milieu ya ba congolais solution pe Congo ekoma bien Congo ekoma kitoko makambo nyonso to ezali malamu ndeko bayebaka moto malamu na misala ya mike bayebaka moto malamu kaka na mosala ya monene te oyo bakopesa ete
moto ya motema malamu bayebaka ye na misala ya mike ndeko tango mosusu bato bakoloba ete papa Etienne Tshisekedi azalaki na poto oui ata azalaki na poto est-ce que adelegaki quelques membres ya parti ya IDPS mpo bakende kotala famille ya Mbwake me bomoni ndenge libota yango etikali bandeko bino moko botala bato oyo babundaki oyo kutu lelo makambo ya IDPS ezali kosala bato bozali komona oyo ba monsieur oyo moto ya lokuta ya IDPS oyo akosaki papa Etienne Tshisekedi mubaki bamubaki oyo bango basali eloko te bango bazali kaka ondireke basi balambi biloko banini bango baye kovanda kaka likolo ya mesa babandi kolia mpe bazali kolia na lokoso bazali kokosa meme moto alambeli bango babiloko nde bamakambo ya bamubaki me bametre Mbwake moyo bango nde babunda makasi vraiment nzambe akumisa mpe ya sonam bango nde babundaka makasi bandeko na ntango wana Mobutu deux fois te Mobutu aza kozwa kotia bango na baprison baza kolia bafimbu baza komona makambo me lelo papa Etienne Tshisekedi ata elembo na libota wana ezali pasi mpe mawa biso tozali bato oyo bandeko ntango mosusu bato bayinaka biso me tozali bato oyo tokendeke koluka babiloko oyo bato ntango mosusu bakongole bazali konéglige oyo bazali eza na mitu na bango te yango tokendeke koluka yango mpona kobimisela bino mpo botala bomona ndenge nini bakongole bazali ndenge nini kongole akoki koyebisa maloba sukali me na suka na yango okomona ete ntango likambo ekokoma obe mbongo likolo ya mesa kongole akomi mpenza alakisi yo vrai face na ye bandeko ebongaka malamu mingi soki tozali kolanda babiloko ya mike ndenge tozali komona tokobanda koyeba ndenge nini ya kozala na bareserve ya kopesa soi-disant balider ya opposition ya Congo confiance bandeko nakoyebisa bino eloko moko boyebi ete na mboka na biso ndenge ezali wana makambo mingi oyo tokomi komona lelo il faut tolobaka nzambe merci mpe soki papa Etienne Tshisekedi azalaki un vrai leader alinga mboka na ye Congo alingaki kobanda koyebisa bapeuple congolais ete voilà malgré basituation mboka na biso ndenge epase mais bakonzi ya lelo bazali kopense quand même kofaire sortir mboka na biso na mwa bamisala oyo bazali kosala mais azali kosala neti koignore on dirait que ye nde moto akoya kokomisa Congo un vrai paradis bandeko bokeba na hypocrisie tokeba na hypocrisie soki yo moni ete moto oyo bazali kobenga Moïse ye moko bandi nani na kosengasenga bino ebongo vi meilleur yango akomemela bino ezali nini tomonaki kutu epai ya Moïse azalaki na elembo na ye ezalaki nzete oyo nzambe apesaki ye wana nde bana ya Israel bayebaki ete na nzete wana nde ezali confiance nde tokokende tokokoma esika tozali kokende mais papa Etienne Tshisekedi elembo na ye azali kolakisa bino ete soki akomi Congo vie meilleur bamakambo nde ezali nini elembo ezali nini il fallait elembo emonana elembo wana bolingaki bomona yango bomona yango a partir ya bata oyo ye basalaka na Mobutu bolingaki bobanda kotuna ntango ye azalaka na Mobutu na batana nyonso asalaka na gouvernement na ye eloko nini ya malamu mpe papa Etienne Tshisekedi asalaka na mboka oyo tokoloba ete grâce à papa Etienne Tshisekedi eloko boye etelemaka na mboka likambo boye basalaka mais eloko oyo souvenir kaka tikeli bino na mboka ya mabe souvenir ezalaki kaka ya kosinye bamikanda mpo ete baboma bato oyo babomaki na Pont Kasavubu bino moko boyebi mpe kosala bamanevre mpo ete baboma meme papa na Pongolov oyo ye moko ayebi mpe kosala bamanevre ndenge nini kope na bango elekaki ete na kati na lisanga ya bamindele mpo baluka koteka Lumumba lelo oyo bato mosusu balingaka kotombola mongongo mpo baloba ete Tshisekedi ndenge azali ana alingaka politike ya bamindele te alingi nde politike ya ye moko ndenge nini biso tokoki kotambusa mboka nde kotika kolala pongi nani ayebisi yoke ye alingaka politike ya bamindele te ntango batekaka Lumumba
na kati na lisanga na tango babande ko beta ba masolo ba beta ki yango banani ba elaki bato mwindu na mwindu to elaki na ba mindele banani ba pesa ki bango mission wana pona ko utiliser bango comme ba marionnette mindele ba bombani banani bazalaki bato bazalaki ko sala ba scénario wana nyoso ezalaki ba Mobutu te ezalaki Papa Etienne Tshisekedi te bandeko tokeba bandeko. Alors nakotiela bino lisusu deuxième élément ezali nini yango tolobaka bandeko radio Zoomel 1000 ndenge ezali wana ozali obligé kaka te oloba ete ah non biso to obligeaka moto te soko olingi oyoki oya malamu ozwi oya mabe obwaki mandeko tango tobandaki koyebisa bino na makambo oyo etali ndenge nini Ngwanda na Mobutu tango Abiyarimana na kufaki bazwaki ba utu oyo bakimaki na armement na mobimba bakoti na bango bakoti si yango na kati ya Congo mingi babandeka okanisa ete ya bato bazali koloba makambo boye me mingi bayebaki sote bakanisa ki toko sala makelele me bandeko bino moko bokolanda siko na babilili boyoka ndenge nini Papa Etienne Tshisekedi ye moko azali ko confirmer yango pe Papa Etienne Tshisekedi alobi bien alobi ete tango bino ba Congolais bozui bato ba réfugié boyambi bango na ba armement bokotisi bango na mboka tango bokotisi bango na mboka bo désarmer bango te bozui bopesi bango ba place kaka à quelques kilomètres na frontière ya Rwanda pointe alobi ete na luwa ndenge ezali soki banguna bakimi na mboka na bino na baminduki première chose boko désarmer bango deuxième chose il faut botia bango à 150 km ya distance na frontière mais Ngwanda na Mobutu na tango na basalaki yango te po bayebaki ete bakoya ko préparer mission kaka na bautu wana po bazongisa bango na Rwanda bakende go attaquer bino moko bomoni ndenge makambo ngo pe bandai ko salama nde alobi ete Papa Etienne Tshisekedi alobi bien ezali likambo ya ba Rwandais te to bapaya ezali likambo ya biso moko ba Congolais po ete ba Rwandais il fallait pas se défendre po ete système ya politique Mobutu na Ngwanda basalaki ezalaki ya mabe bomoni donc Papa Etienne Tshisekedi aza ko reconnaître base ya makambo lelo bato bazali koloba ba Rwandais esika eutelaka mais yo ndeko soko ebi politique malamu te lelo ko banda ko kanga bato mosusu bandoki o moto bomoto nzokande kaka Ngwanda oyo na bato mosusu tala nde bango nde bato bazalaki à la base ya ba makambo nyonso tu oyo. Alors Papa Etienne Tshisekedi ayebaka ba biloko wana nyonso tango ba manœuvre wana ba Congolais belé bayeba yango ya ayebaka ba makambo wana nyonso mais pourquoi na tango wana ye moto bande ko lia cop na Mobutu ayebisaka teke ou bien tango wana pe conférence nationale ezalaka atombolaka mongo te po aloba ete me bato bakoti na mboka na biso tala boy na tango wana bango nyonso tu bazwaki minoko bakangi po ezalaki kaka lingomba na bango. Est-ce que na tango wana makambo aza ko expliquer lelo est-ce que abengaki ta ba parti donc ba combattant na ye ya IDPS na tango wana po ita sangisa bango aloba ete tala makambo bakonzi ya mboka basali kote ya este botala boy bango nyonso tu bazwaki minoko bakangi et pourtant na moment wana bazalaki na occasion batombola mongongo baloba ete botala babiloko Mobutu na Ngwanda basali ekoki komemela biso danger un jour mais bavandi nie mais lelo oyo tala Papa Etienne Tshisekedi azali ko reconnaître ba danger wana. Alors bandeko bino boyebisa biso nde lelo bokoloba ete o ba Rwanda basali ba Rwanda c'est bien sûr boyoki yango Papa Etienne Tshisekedi alobi yango alobi ete il fallait pas se défendre po ete ezali territoire na bango parce que bino boyambi bato bakimaki na baminduki na mboka na bango bo placer bango à quelques mètres na frontière yango pe bango il fallait pas se défendre yango na bandeko bolandaka
makambo oyo bapolitisien bazoloba mpe boyebaka ndenge nini politike eza kotambola sino bokobanda kosala babonzombo oyo te sino tokoloba ete non toya biso nyonso tosangana totonga nde mboka na biso mpo ete tozali koyeba erreur esika eutaki bato oyo basalaki baerreur wana bangwanda oyo kaka bango nde moto bakomi koyela biso bahistoire omwana mboka oboye baboteli biso mboka nzoka nde bango nde moto bazali ya la base ya bamakambo nyonso to ndenge lelo mboka na biso komi na situation me bandeko babolingo nazali koyebisa bino ete il faut boyeba yango moto nyonso oyo azali kosakana oyo azali kolinga kokosa bapeple mpo ete aluka baintere na ye nzambe ya kokonfondre ye ezala ta bino bato bozali kokanisa ete tosali deja makambo na biso na ba mercenaire donc tokongindisa lesi se kozala danger me ndeko yebaka yango ete oyo nyonso bozali kosala na molili tosi toyebi yango oyo nyonso tu bozali kosala mpe na molili na balibanais tosi toyebi yango oyo nyonso tu bozali kokanisa ete lesisi bokoningisa bokebaka ete ntango mosusu ekotourne contre bino bambongo bozali kobebisa epai ya bamercenaire boyebaka ete bozali bato oyo bokoluka esika nini bino bokokotela na kati ya Congo meme papa Etienne Tshisekedi boyebaka yango ete ntango azali kozwa avion na Afrique du Sud azali koya moto nyonso to akoya na ye akokota na mboka bakofuye bien mpe bakolandela ye bien bayeba ye na nani akoti na nani nyonso to wana sécurité ya mboka esi elamuki soki eyeli biso bato mosusu toyebi bango te toyebi d'origine na bango te ndeko akokota na Congo te mbala oyo liseki eza te bokanisaki ete rais azali zoba me azali zoba te po ete Congo lelo bino nde moto lokola bolobi bozali bato mayele bopesi biso bazoba mayele nde sikoyo mbala oyo bandeko frontière nyonso ezali blende ezala kote ya Kinshasa esika bato mosusu bazalaka soki mai esali nete ekiti mwa moke bakatisi na ndenge ya makolo ekozala sécurité ya somo mpe kote wana nyonso tu ndeko lia otonda mpo ete oyo ya kokota oyo nazali koyebisa bino bozwa yango liseki te yango na ntango oyo bandeko nakotiela bino babilili boyoka bino moko ndenge nini papa Etienne Tshisekedi azali koloba mpona makambo oyo ya barwandais ndenge nini bamobutu na bangwanda erreur basalaka mpe papa Etienne Tshisekedi azali meme koreconnaître te ke ezali faute ya barwandais me alobi ete barwandais bazali na droit na bango mpo ete ifale badefendre territoire na bango omoni mpona kolakisa ete esika vérité ezali bato mosusu mpo bayebisa bino vérité balingi koloba te bazali kokosa bino oyo bapaya bakoteli biso na mboka oyo me botunaka bapaya yango ava bakota na mboka bakotaka ndenge nini yokanisi ata baaméricain ntango balobi babanda rébellion na bango pourkoi bakendeki kobandela kote ya este po ete bayebaki ete lokola mbeba oyo mobutu na ngwanda basalaki ezalaki deja kote ya este balobi bon c'est une occasion mpe tokobandela yokanisi ndoki avansala moto mabe alukaka occasion nini oyo ekoya po ete akotela moto wana ou bien yo moto obimisi likambo moko bo alobi ya occasion yango ala profite na likambo wana nde eloko mpe baaméricain bayaki koprofite po ete bamonaki deja mbeba ya mobutu na ngwanda ebandelaki kuna bandeko mpo kaka papa Etienne Tshisekedi akontinue maloba yango te me soki botuni ye bakoyebisa bino ete makambo oyo akoboma bato deja na este bawutu wana oyo bakotaka babomaka bakongolais ebele wana mobutu azana na bokonzi me bato balobela yango te baboma bakongolais ebele bawutu wana mpe bawutu wana bango kaka moto bakontinue kosala safari kote kuna ya este po ete baminduki oyo bakotaki nango mingi babombaki yango na bazamba banini ntango kimi esali te kotala bakei korekipere yango mpe bakei kosangana na bato ya mai nde bango nde bazali kosala bamakambo manini koviole bato banini wana nyonso to eyebani mpe otala kaka bapolitisien oyo bazali kaka bato te lelo bozali koloba ete barwandais bakoteli biso na mboka bapaya me bomitunaka ebongo Jean Pierre Bemba ntango akendeki kosala nini na ye akendeki kosangana na union ya Museveni ya bato ya Uganda kuna na este ntango akendeki kosangana na bango boyebaki teke Jean Pierre Bemba mpe soki makambo na ye mashaka lingaka yela biso bapaya ifo boyetindiaka babiloko wana nyonso bandeko soki tozali kosala boye
yango na ngana lobaka mama Rosalie na préféré na moyo lelo na soutenir politique ya Joseph Kabila pe na gouvernement na poto tonga mboka olia ko na ba distraction po ete bato nyonso tu ba ko memela biso loko ya malonga te bazali ko lukande ba intérêt na bango bazali ko luka ba intérêt na bango bandeko ba bolingo nazali ko kosa bino te soki ozali penza moto oyo ozali ya maelo vandi otali okomona ete même papa Jean Sekedi ako décevoir bato après akokoma kaka omoni mboka tala ndenge ezalaki ba explication ekokoma lelo azali kokosa bato ke soki ngai nazwi Congo ekochange makambo nyonso ekokoma bien bandeko Congo ekochange makambo nyonso ekokoma bien yo oza komona kutu ndenge nini gouvernement ya mboka na baniongo oyo bato mosusu bakota ndenge bazali koboma nzoto po ete Congo ezwa mwa elongi ya sika ebongo yo soki oyelobilobi yango mbongo kutu ya yo moko pamba mbongo ya bakosala ba campagne oza na yango te oza kokima mbango na poto po ete osengaka ba diaspora congolaise mwa ba mabonza oza nango te ebongo yo oza koloba ete soki ozwi Congo kosala na baniongo ya Congo ezalaki na yango po kende lisusu kokota lisusu baniongo mosusu mpo na nini baya kobongisa mboka tala tozali koyebisa bino bokeba na badistraction ya bato oyo bapapa Jean Sekedi oyo bazali kolalisa biso bapongi bango nyonso tuna bamobutu bazalaki kaka bato mbongo kaka oyo babebiseli biso mboka mpe babomeli biso mboka yango na ntango oyo nakotiela bino babilili bandeko botala bino moko ndenge nini papa Jean Sekedi asilaki koloba na oyo etali politique oyo ezalaka ntango ngwanda na mobutu batikaka armement ya Rwanda ekota na mboka na biso bahutu pe ndenge nini ezalaka erreur bakonzi ya mboka na biso badesarmarki bato wana te pe batiki bango eloko bawela kaka barekipere mbongo oyo ya banke oyo bahutu bakotaki na yango nde ngwanda na mobutu eloko bawelelaki me babosanaki kodesarme bahutu oyo bakotaki na baminduki problème na bango ezalaki ntango bahutu wana bakorompre bango na mbongo oyo bakatisaki nango nde ngwanda na mobutu balobi babotika bango bafondana na baminduki po ete ntango mosusu bato wana bakozonga po ete baatake lisusu na Rwanda me nzoka nde bayebaki teke makanisi na bango ezalaki ya nzambe te bandeko babolingo tolanda na babilili tomona ndenge nini bakongole teo barwandais nde papa Jean Sekedi ndenge asalaki déclaration na ye mpona koloba erreur nini oyo biso bakongolais tosalaki bakonzi ya mboka na ntango ya pouvoir ya mobutu bolanda bino moko bofungola matoi mpe bomona ete esika nini ba erreur ya mboka na biso euta ke lelo bakomi kokanga bato mosusu bandoki oyo barwandais banini me bazali koyeba te kaka bango moko nde babomaki mboka lokola bazali na kati na botutu bazali na kati na elongi oyo ezali kotalisa na moto nyonso te bato babebisaki mboka nde bakomi koya kobotela biso bahistoire mpe bamasolo ya lokuta bazali koloba papa Botamba tiela biso babilili totala ndenge nini ye moko papa Jean Sekedi azali kopesa déclaration na oyo etalaki ndenge nini babozoba oyo bamobutu na bangwanda basalaki ke lelo oyo ekomi makambo tozali kovivre lelo ke bango sikoyo balingaka kokanga bandoki place mosusu po ete ntango biso radio Zoom mil tolobaka yango bato bakanisaki lokola tozali kokosa me toyebisaka bino ete radio Zoom mil soki epesi information boyebaka ete tozwi information na kati na source mpe tozali radio oyo tokotelemisa bato ebele mpe tokolakisa bato ebele bosolo ndeko soki ozali kozwa kaka baventure ndenge bazali kokosa radio Zoom mil radio ya nsima ndako ndeko okotikala kidiba po ete ntango biso tozali koloba makambo tozali koloba sima ya mikolo ezali kokokisama nde okosutuka papa Botamba ba image s'il vous plaît. Comprendront pas que vous ne le soyez pas, par exemple, par rapport aux voisins qui ont également commis des méfaits. Quelle sera l'attitude que vous allez adopter par rapport à ce qui s'est passé, notamment la guerre qui a été imposée au pays? Est-ce que M. Jean Sekedi et son parti politique, une fois au pouvoir, va relancer peut-être un tribunal ou peut-être porter plainte contre les méfaits qui ont été causés en République démocratique du Congo? D'abord, il ne faut pas oublier que dans ce que vous appelez conflit avec des voisins, dire des jours que nous avons été agressés, si vous examinez, je ne vais pas entrer dans les détails, vous verrez aussi la responsabilité du Congo, lui-même d'abord, qui a commencé là-bas. Prenons les cas, parce qu'on doit en parler. Les cas de la fameuse entrée de Kabila avec son AFDEL au Congo. Ça a commencé comment?
tout le monde a dit c'était nous étions agressés par le Rwanda. Or, si vous regardez bien, qu'est-ce qui s'était passé? Après le génocide du Rwanda, les Hutus qui avaient fait leur bêtise là-bas ont fui devant la force au pouvoir de M. Kagame. Ils ont fui, ils sont venus au Congo. Ils sont réfugiés au Congo. Maintenant, au Congo, ils devaient respecter la règle internationale qui dit que quand des voisins armés traversent la frontière pour venir dans votre pays, la première chose, vous devez les désarmer. Nous, on ne les a pas désarmés avec Mobutu, on n'a pas désarmé des FDR, tout ça. On les a laissés. Deuxième chose, vous devez les placer à au moins 150 km de la frontière commune. Or, nous, on les a laissés à quelques mètres de la frontière. Ces gens-là, partant du Congo, ils agressaient leur pays d'origine. Et quand ce pays prend des dispositions pour se défendre contre ces gens-là, vous allez dire qu'ils ont agressé le Congo. Il faut d'abord respecter la règle de ne pas héberger des hommes armés venant du pays voisin. Bandiko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bino moko bouti komona koyoka ndenge nini papa Etienne Tshisekedi auti koloba wana ezali réponse azali kopesa na bino pona bino bato boyebi politique ya mboka te bozali koganga kaka lokola batiaku mais na koyebisa bino boye bandeko il faut boyeba yango hypocrisie nini o papa Etienne Tshisekedi azali na yango parce que hypocrisie na ezali nini epai liboso ya bakombata olia ya kopesa bango baenseignement ya boye kotalisa bango baerreur oyo bato ya mboka basalaki epai ya bakombata azali koyebisa bango makambo mosusu epai ya bakombata azali kobetela bango bamasolo moko mpona kosala bango plaisir wana nyonso tu mpo ete kofaire approcher bango po ete baluka ndenge nini ya kosala mwa bacotisation na bakesi ya baIDPS mpe koluka ndenge nini babandi kosala bamwa baje na bango ya ndenge ya bakoluka bamercenaire de gauche à droite mpo baluka ndenge nini ya kotake Congo mais bazali koyeba teke bazali deja na kati ya filet nyonso tu wana ezali deja eyebani mpe bandeko babolingo eloko ezali kokamwisa bandeko tango bakongole na poto mingi bazali na ignorance mais pourquoi babiloko ya boye tango aza kokutana na bakombatant akoki kobanda kodenonse yango te mpona koloba ete tala lelo situation ndenge tokomi na yango boye ezali baerreur oyo eutaki boye mais ye epai ya bakombatant azali kotalisa bato ete ye nde alingi bango mingi mpe azali kokota na bajeune na bango kobenga meme président de la république Kanambe pe kozwa meme audace ya koloba ete bosalaki malamu ndenge bopekisaki ba musique quel démocrate yangala bandeko babolingo tozali kovivre kaka na ba hypocrite tala nazali koyebisa bino ya solo to soutenir Joseph Kabila ndenge tozali komona kutu ndenge azali kosala mwa bamisala na ndenge azali kolinga ete mbongo ke ebima na libulu to soutenir ye po ete bato lokola bapapa Etienne Tshisekedi tokoya kolela lisusu ebele mpe tokomi koregrete tosimbi mitu tokomi koloba soki toyebaki mais bandeko tomonaka mosika nzambe merci mpo ete bato ya Kinshasa basi bamoni mpenza réalité mpe balobi ete mpona les reis en tout cas bakotikala kopesa tante bakotikala kopesa tante papa Roger napesi yo maloba mingi mama Rosalie mpona kopesa ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge tozali koyebisa na bino il faut boyeba yango ete nzambe alingi mboka na biso Congo po ete bamakambo nyonso tu bato bazali kosala nzambe nde mutu azali kosala ete po ete babetaka toujours bapoto bazwaka toujours baéchec bandeko babolingo nazongi lisusu na likambo oyo mama Rosalie alobaki na oyo etali famille Mbwakiem papa wana azalaki cofondateur ya IDPS
bango nde balita makasi bango nde mutu basala makasi po ete IDPS tomboma bandeko bapapa na bakota baprison babetama na ndenge ya kosakana te mais tala lelo oyo famille na bango batikali boye papa ete Tshisekedi ta reconnaissance ezali te ezala te baloba ete lelo mokolo ya fete ya indépendance koloba te bon bolukata biloko ya kolia bien nini atindi bato na ye ya IDPS ya na kije alobi bokende kotika na famille boye babosana bandeko bino moko bouti kolanda epesi na mawa alors que azalaka cofondateur ya IDPS bato bazwaka idée mpona koluka ndenge nini ya komonte parti ya IDPS na ntango wana Mobutu aza na moto makasi mais botala ndenge bino moko situation yango na bandeko babolingo tozali koyebisa bino radio Zumel 1000 tozali wana kaka te mpona koloba ntango mosusu ke bato wana mosala na bango bazali koloba ndeko soki mpe tozali koloba ezali mpona koluka kotalisa bino ndenge nini esika baverité ezali na bato mingi nazali koremarke bandeko baémission mingi ezalaka komona eleki na internet bakongole batali yango okomona mpe bakongole basalisali bacommentaire mais biso ntango tokozwa yango tovandi toexamine yango totali tomoni bapoint ya mike oyo bakongole basali attention yango te ntango tokozwa tobalanse lisusu image wana tolobeli yango bakongole balamuki babia ya solo likambo oyo mpenza ezalaki boye yango na biso tozali bato oyo totalaka soki émission esalami tonegligeaka eloko te eza na baémission mosusu soki esalami bakongole banegligeaka baparti mosusu bamoni ke bango balandelaka bamakambo ezofrappe nzoka nde na makambo bazonéglige bamakambo minene vandi na se kuna yango na biso tokendeke tolokoti yango toétudie yango tosali émission tobandi kolakisa bapeuple botala place oyo bomoni yango te bote nde okomona bato babandi kosutuka sino te ya solo bandeko il faut boyeba yango radio Zumel 1000 ezali radio oyo ekosala bamakambo minene awa na poto nazali koyebisa bino nazali koloba yango mpona kosevante te me nazali koloba ete tokosala bamakambo minene mpe tokodevoile basekret ya minene basekret mosusu oyo baradio mosusu balingaka koloba te tokodevoile yango ndeko yo moto osiliaki kobenga mpe otiki message mwana moko ya mwasi namoni abengi biso awa atiki message mpe azali koloba bino kala te bokozwama malamu ndeko problème eza te biso tokoloba na biso eloko te yaka kozwa biso yaka kozwa ngai papa Roger yaka mpe ozwa ngai mama Rosalie yaka mpe ozwa mpe papa Botamba yaka ozwa ekipe mobimba ya radio Zumel 1000 soki okoki wana bakongole ntango mosusu bakopesa yo titre ya héros okomi héros mais ntango yo kobanda koya yebaka bisika nini okobanda koleka po ete okoma esika radio Zumel 1000 ezali esika papa Roger azali esika mama Rosalie azali esika papa Botamba azali soki odepase babarage wana avant ya kokoma esika tozali il faut dépasser 20 barrières 20 barrières wana soko dépasser yango après il faut ozwa lisusu oleki moi rivière moko ezali à 100 mètres rivière wana eza na profondeur ya 1000 mètres alors yeba pe ko nanje ndeko yeba ko nanje na kati ya rivière wana bangando bazali bangubu bazali est-ce ko koma ndeko yeba kaite na tikali ko mona te esika moto azali ko bundana mupepe babundaka na mupepe te po kobanda kobeta bakuda le vide mupepe zo kosala kaka wa soko kebi te pe mupepe wana ebwaki yo ndeko radio Zumel 1000 ezali lokola mopepe po ete soki souffler na gauche yo lingo tala na gauche euti na droite souffler lisusu te na ezongi na gauche yango na tolobi ete ndeko batela maloba na yo luka koyeba ndenge nini okopesa implice na Congo ke koya kokumi kotisa na babozoba masolo ya radio Zumel 1000 ndeko soko sali attention te okoki pe kotika vi na yo lokola lisano
luka osunga famille na yo ndenge oyaki na poto banda kosala bamakambo oyo elaki na poto koluka to banda kokota na bamasolo ya radio zoom elmil ngulungulu po ete ntango bakreaki radio zoom elmil yo ozalaki te oyebaki te esika bazwaki badécision mokolo yango r na batemps na ndako esika masolo ebetamaki mpo bacreye radio zoom elmil oyebi te. Alors tika komilukela problème mpo ete bambiaka bakolo oyo balobi ete bangwanda nyonso balobi ete bango nde bakolo sécurité bameka bakoka te kaka yo mwa ngungi moko nde ozwa koloba ete kala te toza koya tokozwa bino ndeko kokanisa teke nga papa Roger okozwanga kaka kado boye kokanisa teke mama Rosalie okozwa epe kaka kado boye kokanisa teke papa Botambo okozwa epe kaka kado boye ndeko keba po ete yebaka yango bino toyebi bino me bino boyebi biso te bino ntango bosalaka bareunion na bino biso tokomaka bisika bozali toasistaka mpe na bareunion na bino toyebi bakije na bino oyo ndenge balobaka na kati ya lisolo ya kaka ya kundelpin ndenge bajeune bamesana koloba biso toyebi parce que tosi tofila bino parce que tosi tokotela bino me bino boko participe na kati ya réunion ya radio zoom elmil ndenge nini po ete na minute oyo yo oza koloba ete nakokende koluka papa Roger nakokende koluka ye nasala ye boye ebongo soki papa Roger sikoyo alukisi yo omoni teke yo nde moto koleka avant ndeko eza neti moto azoloba na nzambe nakoluka nzambe ayebakake soki nazwi ye lalo ndenge eza bonake koluka nzambe yo so omona nzambe balobi nzambe aza esprit yo so omona ye alors yo ozoka siko ngongo ya papa Roger na radio zoom elmil ozoka ngai papa Roger naza koloba est-ce que so mona ngai oyebi ntai nanga oyebi soki na mesiraka combien oyebi elongi nanga soki ezali ndenge nini oyebi soki nazali mwindu to pembe ndeko keba koloba n'importe quoi po ete soki ozali koloba n'importe quoi okoya komilukela baproblème ezali neti ozali kolinga kobunda na mopepe me bandeko babolingo boyebaka ete sikoyo nde bokokomprendre ete bato ya radio wana tokanisaki bazali radio ya nsima ndako nzoka nde bazali radio ya nsima ndako te nzoka nde bazali bato oyo bakoki kobouleverse situation na minute mpe na baseconde ndeko tosengi na yo batela nde maloba na yo na banzi na lobi muke mpona kofaire comprendre yo alors kokota na kati ya histoire ngulungulu te na kati ya histoire ya radio zoom elmil ngulungulu te bakosa yo te mpe batinda yo ngulungulu te mpo ete ndenge ezali wana biso toinfiltraka bino biso tosi toparticipe na bareunion mosusu oyo bosalaka bateni yo na basokoto ndenge bolataka tosi tolata yango mpe tozala na kati na bino bobenga biso mpe bakombatant mon frère nga mpe nabengi yo mon frère me oyebi teke ngai combattant ngai ndenge nazali wana boyebi teke papa Roger mobimba ye wana bandeko tala eza na makambo mosusu un jour tokobanda kopesa bango basignal tokobanda koyebisa bango mokolo boye bosalaka marche na place boye ntango bokomaki ezalaki place boye bomoni moto moko abandaki kobeta lisolo ntango moto ngo asali boye me nakorevele nanu te me bayebaka ete biso ndenge tozali soki biso nde tolobi tobanda kotrake bino tokobanda kotrake bino bien mpo toyebi basituation na bino nyonso toyebi baposition na bino me bino bokotikala koyeba jamais ya biso po ete biso ndenge toza na position de force zwa likambo tolobi liseki me okosutuka ozali nazongiseli yo papa Roger mpona kozongisela ngai lisusu maloba kaka ndenge outi koloba ndeko tokosenga na bino yo moto yoki koluka vi na poto luka vi na poto salisa bandeko na yo na Congo tika bato bayitilizaka yo bokende koluka bato ya zoom elmil oyo banda kosala bondeko okoya kozwa likambo pamba na vi na yo mpe ntango mosusu kozalaki na bana baregrete ntango mosusu oki mpe libota na yo mpe baregrete tika ndeko tika botala exemple ya papa oyo Epaphrase
mboka na liseki na ye alingi kotia mosapi na liso ya nzambe me bomoni ndenge lelo esukeli ye akomi komona ndenge aza kobunda na bagorille bandeko gorille aza kolanse ye makofi bandeko linga ata moto ya bapake alanse yo likofi me gorille te nalobaka yango ntango nyonso gorille te bandeko po ete gorille soki alanse yo likofi bandeko okoki kopanza na crane linga ata mutu moko ya bapake oyo babengaka maître na poto abeti yo likofi mpo ntango mosusu ntango akobeta yo likofi ene ekoki kovimiso me gorille soki ayambisi yo likofi bandeko crane etoboki bandeko nakoyebisa bino eloko moko il faut boyeba yango moma oyo ekomi moma toya tosangisa mayele po totonga mboka totika badistraction moto akosa bino teke papa Etienne Tshisekedi nde azali koyela biso vie meilleure na kati ya Congo azali koyela biso kaka bamerde azali koyela biso kaka bamerde na kati ya Congo po ete ye moko aza kose contredire mingi na makambo azali koloba papa Etienne Tshisekedi azali koprepare avenir mpona koluka ndenge nini ya koprepare politiki ya mwana na ye Félix Tshisekedi bino boza kocomprendre te bato ebele basi balamuki oyo babengi biso mpe balobi ete makambo bozali koloba mpona papa Etienne Tshisekedi ezali ya solo mingi balamuki yango na bandeko bamikosa te ezali na bakombatan nyonso tute awa na poto bazali kosupporte bakombatan mosusu basi badevoile balobi ete non ndenge ezali wana papa Etienne Tshisekedi aza hypocrite azokosa biso alingi nde po alieba mbongo na biso mingi mpe bacomprendre meme na Londres kuna bandeko bato mosusu bapikle balingi ata kopesa mbongo te ntango papa Etienne Tshisekedi bato parti ya UDPS bakomi mbongo bato bakombata mosusu na Angleterre bapikla mbongo ebima te bandeko yango wana bandeko babolingo eloko tokoyebisa na bino tolinga mboka na biso boya tosangana topesa na maboko po ete mboka ekende liboso totika nde badistraction ekopesa biso eloko te lelo oyo bato mosusu bazali koloba ete bango bakokomisa mboka paradis bango bakonzi oyo bazali na Congo misala bazali kosala eske soki misala na bakontinue yango Congo ekokoma lokola paradis te bino boyebi teke makambo oyo Joseph Kabila bazali kosala na gouvernement na ye po bato mosusu bazali koloba ete azali kosala kaka banzela ebongo bato bazali kokufa nzala me bomoni teke bozali babolole koma moto akoki koloba ete bazali kosala kaka banzela bato bazali kokufa nzala bandeko bino boyebi te banzela oyo Joseph Kabila azali kosalisa kofungola kobanda Kinshasa ti bandundu kobanda Kinshasa ti Bakongo mpe azali kolinga kofungola ti ekoma ti na bakatanga boyebi teke nzela nde yango nde moto elesaka population na kati ya capitale soki asali banzela te alors peuple akolia ndenge nini toye kocomprendre tolobi te bamobutiste oyo baye komona ete Joseph Kabila azali moto ya stratégie acomprendre déjà bavérité ebele yango ene ekomaka ete soki azali kosala likambo moko surtout banzela bazali koloba bapeple bino bokanisi asali nzela asali mpo bayebi ke a partir ya banzela un jour peuple congolais nzala ekosila babiloko ekobanda kowuta de gauche à droite partout mpona koya na capitale mais tolobaki yango Joseph Kabila azali ya nzambe Joseph Kabila azali ya nzambe ndeko oyo akomeka kosimba Joseph Kabila boyebaka yango ete nzambe nde moto akosaprendre na ye bofinga boloba arepondaka te ye nde susi na ye asala mosala peuple asepela me bino bomesanaka kaka kofinga botika mpe eloko ya malonga na Congo te soki otali papa Etienne Tshisekedi asalaka mpe na politike ya Mobutu me soki otuni evre nini yo papa Etienne Tshisekedi atika na kati ya Congo ezali te ezala na mboka na ye Kabeya Kamwanga atika kutu village wana na mawa me lelo oyo tala lelo kaka bango bazali kolinga koya mpona kokritike politique ya Joseph Kabila lelo azali kolinga kokanga bato mosusu bandoki moto boye abomaki moto boye ye akomi koloba ete bato mosusu bazali bacriminel na mboka na biso mais papa Etienne Tshisekedi ye mpe azali criminel oyo ye mpe soki okebi te ifo basambisa ye ye akanisi bato ye abomaka apesa asalaka signature mpona baboma na stade des martyrs côté ya stade des martyrs na Pont Kasavubu
yebi te ke babiloko wana nyonso eyebani yebi te ke ye nde moto asalaki signature a complicité na Mobutu. Alors bango nyonso bobina nyonso bozalaka batueur. Pourquoi ozali koakize moto mosusu aye tueur mais yo ozali kosala neti ozali mosantu alors ye moko mpe aza na makila na maboko. Bandeko tokosenga na bapeuple bafungola miso po ete soki bapeuple bafungoli miso te bato oyo susi na bango bazali ka po bazwa mboka bayiba basala n'importe quoi. Bandeko nalobaka yango ntango nyonso soki kutu parti ya IDPS ye papa Etienne Tshisekedi akoki kogere yango malamu te déséquilibre ntango nyonso lelo bazali koloba ete parti ya IDPS eza na mbongo te alors que ezalaki parti oyo ezalaki parti ya liboso oyo esala barecette ya bandeko nazali koyebisa bino makambo solo botuna moto nyonso parti ya IDPS esala mbongo na poto awa 2 fois te mais tala lelo bambongo wana nyonso ekenda wapi lelo aza koloba ete parti eza na mbongo te pona kolakisa ete bazali na bango kaka bato ya désordre ndenge mpe kaka modele bakoya kokambela mboka na biso ake kozwela biso lisusu moto oyo mubake muyibi mosusu lokuta aza koparvenir kokosa meme mokonzi ya parti na ye ndenge ezali wana kobanga te na sina tie barepresente na babiro nyonso ya de vote nzoka nde lokuta vraiment yango na napesaka merci mingi na monsieur Wechi ndenge obimisela biso verité yo soki yo te tolingaki toyeba te lokola mpe mese mobake azalaka monoko makasi bandeko azali moto moko ata ayibi yo eloko bandeko soki abandi kowangana okoki koloba ete ya solo mpenza papa oyo asali eloko te me nzoka nde moyibi kaka ye aye na bajeune na ye ya kobanda kokosa bato oyo baje ya système ya deuxième république oyo soki papa Etienne Tshisekedi azwi bokonzi bakopesa moto nyonso parti ya mabele mpo atonga eloko alingi mpe 3 conteneur oke nango na Congo kofuta douane te tala bapromese oyo elalisaki bato na ntango ya deuxième république bamakambo kaka ya lokuta na lokuta bakomi kozongisela biso yango nde bato ya boye toloba ete topesa bango espoir tala kaka soki otali mese mobake wana na elobeli na ye na ndenge azali kobetabeta miso omoni kaka oyo moyibi ya kala oyo moyibi ya kala mpenza bandeko ye na moto oyo baza kozwa soki otali ye kaka oza komona azali kaka na baressemblance ya bato ya Équateur oyo bamesana kofiakula nalobi te bato ya Équateur nyonso me nalobi bato ya Équateur oyo bamesana kofiakula oyo soki afiakuli yo akoki kowangana ndenge mese mobaka azali me ntango nazali komona ete azali moto ya kote ya Kivu nazali kokamwa nalobi ndenge nini moto ya Kivu oyo misu makasi boye mpe soki azali koloba ozomona kaka ke moyibi ndeko mpe nakoyebisa na bato ya IDPS bino bato bozali pembeni ya mesie mobake il faut bosalaka attention ombongo tikaki quelque part mesie mobake soki aleki wana akofiakula yango ye 2 fois te mpo ete tosi toétudie tomoni ete azali moins sérieux moto aza kokosa meme chef na ye mokonzi na ye ya parti nde moto ya boye bakoyela biso makambo ya malamu kuna na Congo katuka botika babilongo pamba di bandeko babolingo oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali na nsima ya bakonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci